Mbote na balandi nyonso o balandaka Irsil Botelo ya TV sur Zambano ya liboso au côté na chaîne na biso kando to yebisa bino bo s'abonner. Alors au s'abonner, au commenter, au liker et ko sala malamu mingi. Toye lelo na good news balobi bonne nouvelle kande baloba quand quelqu'un laisse quelqu'un prend ezala bongo. Likambango ezala jeli kelemba do soko tiki na o koyi ba tiki yo yeba ke mutu so azana e o akolokota na ye surtout so pe mutango azana no kitoko bote kande bomuna Ariane wana Aria shooting ngazana so atelemina ngo lobaki Aria chose en trouba bana en tout cas to ndima ngote moi si kitoko na taille bien si ma béton wana to graver moi mukie poto lingaka e mingi nini news nini otoye nango na mokula lelo mokala to yeli bino bonne nouvelle ezake tolali to lamuki to monika ka pumba moko Mark Tabu a publié Aria Chou comme nouvelle fiancée na ye maman nangai internet tombé matière écoute internet tombé Aria Chou aza comédienne moko ya kala aza vraiment ancienne comédienne atika na musala théâtre atika ka musala théâtre pourquoi azora libala moko na Belgique ya tonton moko Mike alors tonton moko Mike ezaka libala moko tokosa oh mama Olive oh nani tokosa kana ba jemu be kokosa libala lukuta nzoka ezaka nango libala te moi so bomona anyokwa mina libala na ye libala o azalaka na o bazoka lokwa libala te Aria Chou anyokwami afingami na internet so eza na bato bafingami na internet ngana lobango baka mibale Aria Chou na Karine Mokonzi bango pe bafingama mingi na internet kotala Aria Chou façon o ye afingama na internet pona libala na ye wana o ezaka nango libala te mobali anyokola ya nzoka ayebaka na yeke ezalaki nango libala te mais lelo nzamba saliye grâce Aria Chou na bana na ye alali libanda Aria Chou na bana na ye anyokwami libale kufa nyokwami na bana na ye mais botala grâce o nzambe asali Aria Chou azwi mobale puis mobale ngo nani maman na ngai le sera vertige bisika yo botano bilongo na teli bino penza na miniature bomoni Aria Chou kendo linga biso ka pa Mike mo boy ka pona ka mo be enterré mo boy ezanga nango tina pona ka kolanda ka mo mutu mo boy so famille mo présidentielle so kini nzoka ezaki nango fo mobali mo lemba utali ke longe mobali bo lemba famille maki bazala mabe pardon botanga kate bo sotenga utelika mobali moko lemba na ye lemba na ye ye wana nde mobali oyo Aria Chou azwela kibiso lelo nzambe asali ye grâce nzambe wana ya lola oyo kaka mawa nzambe yokeli Aria Chou mawa asali ye grâce Aria Chou azwi mobali na ye oyo Mark Tabu en tout cas to confirmer yango po to moni yango na publication ya ye moko Mark Tabu alors toyebi biso nyonso mobali po a poster yo na Facebook surtout sona abali yo te do elakisi penza ke oui akangi masolo yango a poster Aria Chou amoni penza ke nakomi siko na tana nga mabele mela mai amoni penza ke oui akomi na temps moko do temps o penza mabele fo mela nango mai tika kana plibie nanga mabele mela mai alors amelisi mabele mai donc internet yindi pona Mark Tabu alors retard na vie ezalaka te bandeko nanga baloba so vena libala moko esimba te divorcer ke na pour retard na vie ezalaka te Aria Chou ye andimaki te ke akozwa lisusu chance ya mibale mais ye yo deuxième chance ye azwi mobali na ye ya kitoko tala couple ndenge simbi Aria Chou bandaka lozake po mobali kitoko nde yo pa mama na ngai Mike wana zake longi lemba pardon bati ezaka biso kenda nango bongo félicitations mwana mère félicitations Ariane Touro zaka mayele za mayele surtout ming ba camarade ndete ming pe réseaux sociaux te donc yo pendo zana kima na réseaux sociaux komona na TV di kima na yo penza réseaux sociaux po yaki wana ekoma lisusu te yeba ke ndenge nzamba peso lisu mobali bo soki vraiment eza nango réalité eza penza ya solo Mark
oyo Mark Tabo akomi na page na ye soki eza penza ya solo ke banda yo ye na vie na ye nde akomi komona ba rose c'est que eza penza bien, c'est que bien. Donc bo continuer kaka bongo, continuer na kozala mwa mayele balobi eloko mabe soki ekomeli yo na vie epesaka leçon. Donc nga na préféré que passer wana o mabe eleki ezala passer moko o écouter ya yo ezala vraiment o epesi yo leçon. Donc chance ami balé o zui OK nango kitoko babi ke nango penza kitoko pour que nyonso pe ezala bien tolinga yo makasi Ariane tolinga ko makasi. J'espère que papa oyo akozala papa bien pona bana na yo po Mike wana zaki vraiment papa moko irresponsable. Comment papa ko tika bana na balala libanda po yo na mwasi bo solola te obengani mwasi na yo bana na balali libanda. Bana Ariashu balala libanda Ariashu senga bilamba na nzela Ariashu zangana ya kolia Ariashu les moi sona yo kalisone na yo kamawa mais biso sto yaka ko finga to bando yeba te eloko nini o eleka na ndaku na ye toyaka ko jija bat na internet te to wela ko finga batu te Ariana tambosi vina ye o pasi Ariashu moni pasi na libala na ye mais tozaki wana pona ko finga ye tozaki wana pona ko ima biso to kotela ka Mike Ariashu via ba camarade Ariashu boy nzoka balobi nyonso o engela kezaka orte aluka ki asala a impressionner mokili aluka ki asala moi bandenge mo batu ba mona ya vivre bien na libala nzoka bando vivre na bien te alors suka e yaki ka kobima nde Ariashu abuma ki libala na ye sko balobi o chance ya mi balé. Donc Ariane conseille to pesa yo mama libala mi balé ba batelaka oboti moi ça a chance so pende likambo eza solo moi ça a chance Ariashu bota moi na liboso na papa mosusu ayo kutana aventure a Mike soit balier a boti bana mi balé ayesu kozo susu de autre belo quoi troisième chance to ko baka deuxième chance pour ya liboso baba na katezaka noka ki chéri pour azuizemi. En tout cas félicitations Ariane. Félicitations aux filles de chance. Fille de chance liko nongo moi si ma pamboli. Yango na ka fille de chance. Yes. Moi si ma pamboli donc ke nango ka bongo kanga matoyi koyoka batu te surtout ming koyoka batu te Mark Tabu ya vanda na mwasi na yo so peneza ya solo donc donwa na yo wana donc siama na Ariana za na vide donc a célibataire mère des enfants azam na makambo nyonso ekomeli Ariashu. Moi je pense pas que Ariashu nandaka libala azali sous le lenga zalaki. Moi je pense pas que azali sous le lenga zalaki donc azali sous le lenga zalaki te touro yo a changer na ye touro a changer na ye surtout mi ba camarade soute to yo ka soute o ba riti bote o ba nani ba camarade mo balinga ba zongi sa baninga sima to yo ko lisuna bango te Ariane kende toujours liboso donc memango bien kende toujours liboso nzambe wana apambula yo o akoza papa malamu pona bana na yo en tout cas lo sambo nde taba union de ba kufisoni Ariashu moi so mais non moi so na yokela manga na lela pona likamba Ariashu na kota live na Karim Mokondi na tali makambo Ariashu bimisa na munoko na mais non na leli babi tour liboso opesa mbongo pa mobali ya bala o met tour o tika mobali ya bimisa mbongo bala yo et puis libala wana eza lokola o elekaki ya Mike te donc ko pesa mbongo te na Mark Tabu bala on asi o elekela ki na vie o linga lisute elo mo bajar mo ya bongo nde ezongela yo o linga ngo lisute vraiment félicitations Ariane kende liboso li passa na ya jar ya bino baba made da boyeba na bino mambo sala donc Ariane a bien mambo sala félicitations vraiment Bwende ezalaka bande konanga comme ba samedi na esili nango te comme babaki ya alliance nanu bakangi ko sala ngo te mama ata okomi na suka ata omoni ke onga ezo umela yebake ta ya nzambe ezali ta ya nzambe nzambe yeba ndenga trasa makambo na ye lelo to ya to lobi pona Ariashu lelo to ya to fingi to lobi mais nzambe ayebi ndenge nini atrasa makambo na ye peut-être libala na ye wana ezaki na ka pont kokuta na ye na Mike wana MC ezaki na ka pont emema ye na poto ayaka vana na ye na poto mabala muso zaka na ba pont mabala muso to mona ka ozuli libala moko vandi yo kasaka nga na sukiawa mais lobi na nzambe nde ayebi lobi na MC libala na ezaki ka pont ememele loko mobwe na vie
vie, on ne sait jamais. Ezara bongo to moni moi so leli mingi nzoka libala na ye ezaki na oka po moko bo ememela ye moi eloko mobo na vie. Vraiment Ariane, félicitations. Nazangi na maloba. Donc chance ka yango chance eloko pamba kande baloba mutu mususu atiki na ye mutu mususu akolokota za na ye mwasi so ebineka kotia sil sera ebineka kotia sil na crayon et sil mwasi kitoko boko kakole na nini Aria shwa kitoko boy mama likolo nango pe bassin wapi Ariana mabe Ariana mabe wana Mike sikaza odoka Mike wa lingaka baby step so Lex Lebso Aria shootan odoka siko zali odoka peno doka dopi hey odoka peno doka. Merci beaucoup na balandinyo c'est Irsi Bote la TV alors ce zambano liboso kande tolobaka abonnez-vous donc bo s'abonner bo commenter bo liker ce que c'est pe na ba analyse na biso en tout cas ko bo sanate ko s'abonner pe ko appuyer sur la cloche de notification pour que tant to tia lisusu ba maram na biso et komelo directement pour ceux qui déjà au fini moi ngonga wana donc tant to zo tia ezokomela yo directement. Alors je vous aime beaucoup mes beautés love je vous aime beaucoup bisous bye.